Bandeko, Karine Mokonzi aboti non aboti te. Karine Mokonzi akobota le 30 juin, jour à indépendance ya Congo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nakanisa bomoni ba émission mususu pe ba titre mususu balobi Karine Mokonzi aboti. Me bolandi surtout bolandaka mingi na chez Mokonzi. Pamba te Karine Mokonzi mikolo yo akosala ba live ebele po ye moko azali bien placé pour na ko informer biso na bino na bango vi oya ye makambo na ye na situation ya mokumba ndenge ezokende. Biso tolobelaka ye tokoloba toujours ndenge azopesa biso makambo na oyo tozali kotala, tozali kokengela badongolo miso na bazozo, tobosani ba sous-marin te pe na ba tunnel sous la Manche. Alors nga papa Robo naza ko informer bino date juste atana che RT menalobi date le 30 juin. Le 30 juin ezali jour oyo bofentaka indépendance ya Congo. Ezape le 30 juin jour Karine Mokonzi la baronne akobota mwana Henrietta mwana oyo azali bébé du siècle. Nakanisa bomoni la baronne asombeli bilamba ya âge ya 0 mois tina oyo ya 36 mois ya ba 3 ans. Alors pe yankoma na basak ya mwana. Aza ko informer ba détail nyonso na ba oyoyo bozaka na posa ya koyeba. Na bisika atelemaki na voiture na magasin akotaki. Bien sûr détail ya jour akobota a informer bino te. Mengai papa Robo na informer bino date juste. Le 30 juin. Na lobiango pete po le 30 juin. Lokole zalaka indépendance na ye na lobela bino bilobela. Bolobi ayekaka kotia ba mwamba ba biscuit po kaka émission salama. Bon, na yepe po émission salama. Mais akobota le 30 juin. Karine Mokonzi akobota le 2 juillet. Oezalaka biso tembe na foire. Le 2 juillet ekozala biso tembe na fête ya la baronne. Ya bébé du siècle Henrietta. Le 2 juillet ekozala fête ya la Chine. Après avoir Karine Mokonzi, le 30 juin, akobota. Événement wana, na yebi, bozoloba, papa Robo, biso pe tolinge ezala bongo, meza bongo te modèle yozoloba. No ezali bongo. Sepela sokozo monango, eke mbala moko, na sorti ya wenge ya kala, ekiza susu ya indépendance makambo ebele événement moko ya makasi meboka mote bébé oya so botama aza bébé du siècle
soka botami le 30 juin, soka kobotama le 30 juin, parce que yepa linga zala n'événement wana amona ngo na libanda abima alinga yokango kaka na kati ya libumu te. Donc Karine Mokonzi bel et bien akobota le 30 juin. Ata bokangi ba goutte, ata bofungoli ba goutte, le 30 juin 2022, Karine Mokonzi bel et bien azobota bébé Henrietta. Oyo azali paparazzi, journaliste, chroniqueur, to ozali simple mutu, olingi olanda événement, omona hôpital, tango la baronne akobota, alors, à partir, il y a le 29 juin, kende kolala, n'hôpital oyo, la baronne akobota, zala libanda, lala na voiture, toza na été. Même soki tozala ki na hiver, voiture eza na chauffage. Toza na été, soki moye leki makasi otie climatiseur. Lala okolala pongia kitoko, po tango na lobi Karine Mokonzi akobota le 30 juin elakisi te yo olingi o vivre événement. Omona Karine Mokonzi n'hôpital azokota azobima na mwana to ozomona batu bazobima po ye tango akobota akobima te mokolo wana. Mais soki oza n'hôpital okomona Mama Charlotte, okomona Eka Pera Bapeti, okomona Ma Jackie, okomona Papa Robo, tozokota tozobima. Alors place wana ata kokanga photo te pona Karine na Henrietta, mais okozwa version na source. Yango na lobi kende n'hôpital wana na heure exact. Po tango na lobi Karine Mokonzi akobota le 30 juin et la kisi yo fozala le 29 na 23 heures. Po tango tokomi 0 heure. Alors, tobandi le 30 juin. Vous comprenez, non? 0. 0. Simatoke 1. 2. Na kanisozo comprendre bien. Soki balobi Karine Mokonzi akobota le 30 juin. Akokobota na 1h du matin. Akokobota na 0h45. Akokobota na 2h du matin. Akokobota na 3h du matin. Pourtant, mususu yo le 30 juin, olobi nakokende tongo. Ok, 6h. Soko ke 6h n'hôpital wana. Wana la baronne sabotaki, mabete, ozwaka benfo. Mais bongi koma avant. Oyeba penza ke la baronne aninga bota, pan aboti. Soki pe chance et kokozala direct na chez Mokonzi. Yoza na libando hôpital ozolanda na chez Mokonzi. Pe ozo sale la biso émission ozoloba yo pe oza na hôpital wana en tout cas et kozala événement oyo yo kosala koleka kutu événement ya wenge. Na fête il y a le 30 juin il y a indépendance. D'avance fête il y a le 30 juin il y a indépendance et si la gaz parce que bakabola kasus exécuter te na kinkole ndenge Mobutu azako kabola. En plus awa ba combattant ba tchelango kal ba bombelango ba salilango porta yango ya turoyo. En tout cas ezalata bien ou bien ekozala bien grâce ya wengete po Karine Mokonzi la baronne akobota le 30 juin bébé Henrietta. Bandeko nakanisa bozo kangai bien bo comprendre nga bien. Bolobi naika ko animé. Bon, le 30 juin ekimaka nango pété. Le 30 juin bokobosa nango pété.
Le 30 juin, bokosotango pe ndengwana kakate. Le 30 juin, nalobi teke le 27 juin, le 29 juin. Nalobi pe teke le 1er juillet, le 2 juillet. Non. Nalobi le 30 juin. Banda na 0h, tina 23h. Wana, le 23h et quelques. La baronne akobota date wana jour wana. Le 30 juin 2022, Karine Mokonzi akobota mwana. Bo yeba lisusu botiana motu na bino. Tangu Karine akobota Mama Charlotte azali. Mama Charlotte bazali banani bango tu na Karine Mokonzi descendant ya Tchombe. Alors tozolo bela jour pe ya indépendance. Donc Karine Mokonzi azobota jour oyoyo historique pe ya koko na ye Tchombe. Bongo te bandeko. Table ronde. Table ronde. Potango akobota ma le 30 juin biso pe tokovanda na ndaku ya Majaki Powers na table ronde. Ngamoko na ozana mupanzi na Majaki asimbenga na loboko sanke na tuta obino wandotala na tolo ya Majaki. Me tokosimbana loboko na loboko. Na pesi pe ndeko na ngai kuna mbote bisiko kinda. Kanda te zuwa te ndengo komona nga na Majaki. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a Mayandache, donc Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a Mayandache, donc Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a Mayandache, donc Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.